yango na koloba na nanga pona nino oza vampire to nanga oza mutu normal. Kabila ozwi nanga boza ba vampire to boza batu normal. Pourquoi bolika makila ya ba congolais etanga? Omoni mokolo kolongwa malgré ki teti to sala. E amikomi balete Kabila okolongwa mikomi balete za mokolo moko. Mokolo wana ka moko koyeba te ko na gauche to na droite to na katikati pas okay. Pe ozon di matin. Pour le centre oyo batie ba machine eyebani te. Totikala komona centre wana tito soka ba carte électeur wana ngwala centre oyo totikala komona ngote to yebi yangote. Bon lelo na ba DSL ba ozo ba machine ba kota na centre pona kolakisa nini. Eza na ndenge ya ngumba bato ya kobata mabe ba we ne ba ko voter kuna beka bato na lingwa ba ko voter ba po oyo to ko sala tour soki to sali rare. Donc place mena Kabila lokola eza kundi biso abomi biso akotila biso sadaka pa kunda biso. Congo Millennium mbote na bino esika nyonso ezwami bino bozali kolanda émission na biso l'invité tozali na mokolo moko o totikali nango po ya maponomi kasi tozali na kati ya commune ya Lingwala na coin ya avenue Dodoma croisement Dodoma Mushi. Alors awa toza na centre moko ya bae oyo tokoya pona kopono bayebisi biso balobi na biso te awa ezali na centre toya ko voter na kati ya centre yango toya ko voter eza centre ya candidat. Alors bayi diaspora bayi bozali kolanda biso ezeloko vraiment ça passe parce que élection yango tozalaki yango tokomi pe na élection yango tozokeno na maponomo yango sans butembu sans beni tozokende kaka boye alors ekomi sous membre des tricherie na nukutu te. Alors tolobisa na nu baimboka po eza na kaka just baladeur pona bao baroza na ba besoin te bapesa ba vie na bango par rapport ya élection na République démocratique du Congo. Mbote na yo? Mbote ndeko tatana. Ouais, Merlin tomonyo awa na kati ya commune ya Lingwala to kati apenza Lingwala bino bokotisi ba machine ya lokuta mingi. Ndeko tatana pasi na motema pasi na mawa bitumbo to bundi na Kabila tonyo kwa mi ba rosi ba kufi ba deshat lelo to koma poto benga na bokonza Kabila be pa bandeko na biso ba congolais o ba ko sepela baromo créer ba bureau ba polo ba bieza bureau fictif ya moyibi ezali na ndaku ya candidat kombo ya candidat na Igo Tembe Kivula aza candidat numéro 7 na Lingwala batie ba machine na kati ya ndako na ye superviseur à centre travailleur na gérant ya hôtel na ezala boye dede ya école na ye ascenseur numéro 1 police azo kengela ba machine garde na ya zero tambola ni era osala ba carnaval yango na koloba na nanga pona nino oza vampire to nanga oza mutu normal. Kabila ozwi nanga boza ba vampire to boza batu normal. Pourquoi bolika makila ya ba congolais etanga? Tango ko créer biloko wa boye eza ko benga makila no na bina yo lobi to yebuna to yoki mawa centre wana batu ba. D'abord, yoza mopanzi sango yebi. La loi dit quoi? Loi lobby moto no sa ko voter sika so carte d'électeur na ye. Tuna ba imboka ya Lingwala bango eyo. So ikuna batu baswa ikalati. Ezala ni centre d'enrôlement. Yoka na mboka mobimba to soutirer 3 bureaux na centre ya kala poto tia yango awa botia yango na ndako ya candidat. Famille ya candidat wana na bandeko ne tu ba vandaka wana na kati. Eza na avenue Dodoma numéro 41. Soko nako senga na cameraman no azwa. Omoni ba tolu wana ya blé. Kioske wana ya blé soko leki yango. École eza kombo le Plamedi. Tala ndenge ba ko yiba ba imboka mapono biso to ko nyokwa mabat bazo souffrir. Mutu mora la mugina tongo ba ekotsa machine na 2h nga ba benga na 2h30. Ba ekotsa ba machine kuna na libembe ya muninga na ngazalaka na kingiringiri. Donc,
Tant que tu as nanga wana poso bomisa biso Kabila pardon to kufi trop. Mais kasi moi lamboka Merlin tozo ke na mapono mindele nini parce que so no bina tambusaka micro na tuna nani ameka ki masini bazali te toko eba te toko ke mapono mindele parce que ba ikepe ba ebi na bango ndeni ya ko utiliser machine wana te ndeko tatiana to bundi na Kabila na nanga Kabila aza diverse aza ennemi aza pe dictateur te aza ennemi to moni so to bi to boya mapo okomona te balongoli beni yumbi na Butembo tangu nanga pusaki mapono malbeki pona Kinshasa machine ezikaki dobi ba pome ya te lokwa za na oka une semaine to pema to kende omota bimisi mama ba beni na ba yumbi to comprendre stratégie ya Kabila na nanga Kabila na posa otika ki bokonzi te Kabila vandaka lokola na jardin d'Eden kende kingakati kende kingakati Kabila kofa na ba lion ba nini moto bongo otika aza na jardin d'Eden na yende Adam arotika ki bokonzi te sikoyo so to bito boya maponomi oyo Kabila olobo position boycotté élection a profiter toko kende yango bongo mais akomona lisu likolo lisu ba congolais ba kotikila ta une seconde te bongo vote tango kobima tango ba résultat kobima na ebisio toko tina ba imboka na mabete na insurrection te mais na ebisio soki ba bimisi résultat ma ponomio et que ba bimisi au peuple azo kanisa te oda mopanzi sango otambola na caméra na ona micro okomona ndenge Kabila okena makasi na ebisaka Kabila chaque jour mokolo akomaki président ezalaki mokolo be moko avandaki ka mokolo na babi le 21 janvier Kabila président de la République omoni mokolo akolongwa malgré kiteti to osala eya mikolo mibale te Kabila okolongwa mikolo mibale te eza mokolo moko mokolo wana ka moko koyeba te kouta na gauche to na droite to na katikati pa okei pe ozondima te oyo ezaki moyibi ya maponomi. Mais Merlin, to solo lana on penza na moi mokuse penza to lukana nous peut faire comprendre ba diaspora parce que bango tong batala biso na libanda mboka bazomo na makambo ezoleke la biso na ville province ya Kinshasa balelaka Merlin tozoke na maponomi ba centre ba lobi te tokende ko voter esika oyo biso tokendaki ko s'enrôler yango wana iyo kasi loko nini eboti parce que lelo ba machine muso ekomi na banda kwa ba individu mais na ya no liote nanga Kabila na posa otika mboko te okomona te banda motoziki bokonzi na élection ya suka 2011 ti 2016 azangi ata 100 francs organiser élection na mboka nini ya mibale toke na ba dialogue mibale Kabila sakai nango toke na élection na 2016 apusi 2017 apusi Kabila na posa okende te nde azui cochon na ye o na français ba bengaka caporal il a caporalisé nanga nanga comme ça la ya Kabila na koyebisa yo tango candidat ndimbatia ba machine pana to komona eta ka individu candidat député provincial bongo na élection président o bakosala ba machine wana lopango wato yebi oyo bakosala machine na butu to ngai na otokolala kuna na lopango wana eza na dodo ma quarantaine école de Plamedi est-ce que c'est normal? Mais lokonika c'est ça l'union soana te to kakite o vigilance citoyen o nini kozala boy o lisu likolo alisu o nini lisu ango ekeiwa mais na koyebiso ke na koloba no ba mba biso to ba imboka no biso to ba lisu na pole to komona na yo yeyo ngai yeyo nazotala o mamboko sala o ekomi ya nsoloka ya butu ya kimoyibi ya bondoki bandoki bapimbwaka nde Kabila na nanga bayokani na Igo Tembe ba okotsa ba machine na ebiso ke babenga na 2h du matin bakoti machine à 2h30 partout na ba centre zawa trosa no tout bakoti machine à la limite 19h pourquoi partout 19h à 2h motuna fotu na nanga pona nini partout na lingwala bakoti ba machine ya élection à 19h kaka pa na ye awa na dodo ma 41 bakoti na 2h du matin bandeko balandi ba diaspora juste exercice moko ya mukembo te voilà. Est-ce que ndongo zawana yo omeka ko utiliser moi machine à voter? Te ngana bango te ngana kika kalelo na binanga machine à voter te. O uti wapi? Auti na changu. Ndongo zana yo machine à voter te. Na yebi yango mais na fosa ba kotela yango na yebi te.
koye bango neti machine à voter tant yo okende siko po kende ko voter ba olakiso fina o fina numéro 20 fina numéro 13 numéro 4 so numéro 17 obimisi boebite anga so babina fina nga na bimisa nga numéro 10 ya numéro 10 ndena te numéro 13 pardon numéro 13 ndena Shada yo linga no Shada poani pona lia dambongo na ekuna onyo solia bango te nakutana pe na ya pesa nga pe dambo te apia au combien $5 candidat président de la République akabe $5 tozaki besoin kiso pe 20 personnes yango wana siko yango wana voter pour na $5 te muta za choix na nga ko sala choix mutu te po na ngai nga na choix na ngai po na ba polone pe na palais muta sala nga sala choix mutu te nga na choix na ngo eza mutema na poni na nga Shada ya o po pona ndenge na ye na ndenge na me o nga poni na mutema na nga ye wana merci on bien wana merci merci mbote papa mbote mama na ngai toza awa na kati ya commune ya Lingwala juste ka mo exercice moko boya olukaka koyeba est-ce que yo po meka déjà ba machine à voter bon deya na meka yango yo ebindeni ko utiliser na ebinde ba utiliser la machine à voter pour on apprend que awa na kati ya commune ya Lingwala déjà eza ba retrouver ba machine musu na kati ya banda kwa bato bon ba machine ko trouver na banda kwa bato c'est trop dur. Il y a un candidat, Aza candidat. Ngana ni pour Massautolo ni contre, mais il y a un candidat. Candidat à Rosala jamais yemoko arbitre peut parti. Comprendre? Aza na ba machine te par rapport que école naie directeur ou Aza directeur école naie. Yenda président en centre. Tous à la juste. Soki au cas où siko élection bandi directeur yem doit transmettre ba voix sur PV. Abandocha nana andocha na John wana tembe ce peut appeler ça que président na ebi na mama président appeler ça que abando ba s'appelle président pour directeur école wana yende chef au centre et ça normal et le retour déplorer ka yango wana. Alors en tant que jeune il y a awa na République démocratique du Congo en tant que bisonyo sotoza na besoin to bunda pona to lutter pona ba valeur toza na besoin que lelo lobby makambo ezala ki hier ezali susute oroloba nini na bandeko ba Holanda o siko en direct po ba okende déjà pona ko voter. Bon bandeko yo bazali banda na obana Kinshasa voter pas pour na $5 pas pour na polo voter pour l'avenir carte d'électeur na carte d'électeur yango et représenter 5 ans à venir na ngai lobby na ngai na ozanga na salara mais salaire va foutre ngai et roza ko nourrir ngai debout de moitié c'est anormal comprendre jeune so na pona ni contre ni pour candidat mais jeune voter utile au voter pour l'avenir na ni pour na $5 ni pour na polo so tu $5 na to polo au sali fiasco pour l'avenir na yo comprendre maman na pona kina to souffrir yo yebi autant bon avenir ba tie ba machine nzele zate ba makambo ebele zate ba jeune bazo souffrir voter vote utile ko voter na sentiment te o mutamboka poza muluba poza mutabandondo poza muswahili poza mungala te voter utile na souffrance no raisonnement que na bandeko lia bien na bandeko tinda bana na classe bana bandeko tanga pour que voter maman na ngai. Merci beaucoup. Ouais maman. Bandeko balandi ya Congo Millennium tokomo pusa na biso na suka ya émission na biso mbote papa. Mbote mama. Tomoni yo jeune na kati ya commune ya Lingwala kasi ya pasi ezali kaka tozomona bino ke na Lingwala aba machine ezokota déjà ya banungu donc bayebi ke na Lingwala toyebi déjà mutarobima na Lingwala boye batende ni aba zu machine parmi ba centre batanga ki ya vote boketia kuna na école ya Igotembe aza candidat bozu ba machine bokoti machine à 2 heures centre yebani na noté aboti yango kuna et sélection ezala bien kuna bato voter ba fona bango ma bien avenir non oyo ceux qui sont boule bêtise que bato voter te centre wana batia na place bato tema na kati bana classe batele marana noté batele marana na balabala po bana côté classe na salle siko eyebani na noté mai ceux qui boule bêtise bato kotaka boyete et c'est donc ne voter kuna biloko ba osala na ba continuer biso yango botangi ba classe maïl besoin na mutu le bo apprendre biso biloko bien o bo osala biso ça torti ou bien zalike to ki na élection normale mbote papa mbote maman ki oka ozolo baka na CCC donc likambo penze c'est pélicioté et c'est pélicioté muketa parce que naza mona mboka nazo tala avenir ya ngai moko nanu ya bandeko naza na bango ya bana soki makambo zo continuer boye avenir ngo zelande nini parce que
eza libulu etimoli ya kosakana te oyo baloba libulu etimolaki na nga baloba ke mboko oyo bongo lisusu te kamakango tomona ngo kasi parce que centre oyo batie ba machine eyebani te totikala komona centre wana ti tozoka bakarte électeur wana ngwala centre oyo totikala komona ngo te toyebi yango te bon lelo na ba DSL bazoka ba machine bakota na centre pona kolakisa nini eza na ndenge ya ngumba bato ya kobata mambe ba wei ne bakovote kuna beka bato na lingwa bakovote bapo na lingwa ba ibi centre wana te toyebi ba centre ya oyo tovotaka. Merci beaucoup. Lo bate lo bango na Bandeko balandi ya Congo Millennium tokomi na suka Merlin, dernier message. Message na ngeza ka ba imboka bafungola misu okomona o eza exemple liboso o na capitale na centre ville bongo na zamba kuna na Congo na ba village ba kosala biso nini oyo to omoni ngwala centre ville commune ba institut vandi pa di peuple ba RTNC ba nini donc tant to loba ke ba kosala mapono ma be ya ko moyibi preuve yango yo moko ki ba imboka moto moko te na lingwala atikala kuna za la centre donc ekomi centre kaka lelo po mukona nga komi candidat po nanga za président ekomi centre po meza tenanga tokosunga yo omona yo na moto oteli biloko tokosunga yo tokola kiso pena ke biso bakinwa biso bana lingwala toleki yo nanga na ye na maele bokomona nakoyebisa baimboka oyo eza dernier sa tosisa bitumba oyo ya dictature ya bondoki ya boloki bino bayi diaspora bobenga bandeko na mboka ona nzela ya bachombo boyebisa bango bavote na tina bavote itili bavote na bosomi ya mboka po oyo tokosala tour oyo soki tosali erreur donc place mena Kabila lokola eza kundi biso abomi biso akotila biso sadaka pa kunda biso donc ngana si baimboka to telema vigilance nanga yeba yango yebisa Kabila soka okuta na ye ke mapono myoso bobongisa kona banda kuna bino bokomona kanda ya peuple Ben Ali andimaka te ke batinisa un jour bakotelema peka mukolo wana kei ndena ko bandela yo Kabila okomaki mokonza mboka mokolo be moko le 21 janvier 2001 mokolo pe kolongwa Kabila mokolo kolongwa na pouvoir eza mikomi balete e ozala pe kaka moko ndenge okomaki mokolo moko okolongwa pe kaka mokolo moko nanga tokosepelisa yo tokosunga yo sala bisala na yo tokosunga yo Toloba o toloba te biloko boye toloba te. Nous voilà arrivés pratiquement à la fin et émission na biso l'invité na lingi bino mingi torozwa ba centre karawa abonnez-vous massivement na Congo Millennium boroyo kalolenge kanima mbo ba élection lekana awa to bomba te toroloba na biso boboto bondeko ko ba korenyo mabota mabino kasi bino ba ebozali na diaspora message moko po na bino. Appelez vos familles à na Kinshasa, boyebisa bango ba voter utile, ba voter te parce que bazolanda polo, parce que ba olanda 5 000, 2 000, $5 parce que $5 ba ko peso lelo osombi 5 ans. Mais so ba peso $5 lelo boy no yango 5 ans na yo ozandenge nini. Na lingi bino tellement mingi, biso torozwa mbongo te. Mais tu voter utile et puis tu voter nanko. Merci Nabino Boboto Bondeko ko ba korenye o mabota mabino. Allez, ciao ciao.